Voilà, bonjour Bambote partout Bisika Bozali. Encore une fois, Ngawa Bino Ndekola Bino Blaise par double. Naël Soussou, comme d'habitude, pour Nazana Masolo à Rosolo. Bon, Mingi Boyebi qui Blaise par double, donc Nabeta Rabasije tout. Dans la dernière vidéo, na salagi to sola qui m'a solo au Italie politique Yambo Canabiso. Donc, tout ça, la droite au solo là, politique Yambo Canabiso. Mais, au sujet na yena ngoya lelo, ils allaient vraiment pour la politique, mais ils allaient mingi pour la famille. Parce que, ndenge tolobara, ndenge toyebi, donc, pour monter ça là, la politique y a bien, il faut aller gérer famille. Aussi longtemps que famille et vous allez bien te, donc moi ebe mboka etambo na malamu ezate. Yango wana donc toujours solo na bandeko na chaki numéro na nga bandeko babengi babino papa Blaise mingi déjà ba ebi ke à partir ya Facebook na ba direct na beta radio ba solo wana mais na YouTube na beti yangote. Donc c'est pour cela pour la première fois toujours kota na masolo Italie makambu ya ba couple ya famille. Voilà donc sujet oyo na ponito beta na mokolo alelo ezali sujet oyo ndenge nini mama akoki kosala pour abatela libala na ye. Voilà donc eza sujet oyo donc tozomona mamu mingi ezosalema na communauté na biso awawa surtout diaspora awawa ba couple vraiment tozozala ba sérieux problème. Parce que tout ce qui totali tout ce qu'on a mingi au monde que papa na biso bazo quitter ba poto a bazo kende na Afrique par exemple na Congo na mboka na biso ko luka basi bon mingi au monde que non baza ko accuser ko loba plutôt que non ngala moi si dans zo simba te voilà tout ça la procédure ya divorce donc ya ngwana papa ye kolinga ndeko kuna na kisasa po meme na poto po ba papa baza ko se plaindre mingi ngana za papa ya ngwana na ye kolobela para ba papa que basi na biso vraiment poto ba yo karaté basi baza mutu makasi donc ezo simbate. Bon voilà bandeko basi bo permettre ngai avec tout le respect que je vous dois donc bo permettre ngai na respect na zo pesa bino na meka un peu ko solo na bino en tant que papa koyebisa bino moi ba plainte o ba papa balelaka et pas la bino basi na biso tozali ya diaspora donc ya poto donc en particulier quoi. Donc makamnini oyo biso ba papa tomonelaka ya mabe kata bino basi na biso. Bon omoni soki na zongi nanu totali nanu na mboka tango tozalaki omona ke mwasi oyo azala mboka na kini. Donc, moi, différence, on est dans le sens que nini. Dans le sens nini. Différence, on est dans le sens que moi, si on est dans la kin, ce qui a bimi, à ta mobile, à zo salate, bazala un peu, na façon, mon côté, que yaba na convoquer mobile, yaba na recommander mobile, parce que kuna de tebi na mboka na biso, ba droit pénal, ils ala la route, ba avantage à maman, izate. Donc, mon a que maman, bon, vu que bo zupe, ça vraiment mingite, au moins, que maman, bazala à moi, façon mo ya vivre par rapport ndenge soki ba mama ba komi na poto. Alors quand so tozo nguna na mboko bona ke bon à part wana pesa na ba papa kuna ba papa ba sapena na sens sa responsabilité mo na papa salaka papa soit ta débrouillaka azu moi sa balier a tie na ndako na ye ndako za ya papa ba vandi na ye. Bon na ba cadre wana pona vraiment to mona ba makambo ezo leka esale makuna ezalaka vraiment te. Bon, ce qui est longo kuna toye kokota sikoyo awawa na bamboka o tozali ba poto to constater ni. Tout d'abord, au moni problème ce qui lelo basi na biso lelo bo tolo banini ke bo ebité bo communauté moi piégé et ça suite il y a ba condition o boye kokuta na bamboka o ya poto. Ba condition bo kokuta na mboka o ya poto za nini ke awawa moi ça le rôle à mokonzi. Moi ça la pouvoir trop. Donc moi ça ça ba droit où ils ont protégé ya mingi to lobite ke ba droit wana za mabe to bite ke na mboka na biso ndenge pe moi ça ça ba droit mingi te za mabe non to lobi bongote to d'ailleurs ko lo ba sens que
tant boye okuta siko makambo awa evandi droit au basi bozala na la poto parce que ceux qui toyebi ceux qui mutu aussi problème la moi si yeba mingi zala mobali mutu balo quitter parce que tika moi si akotika na bana tout ça ba obenga na été ba yebi ke yoza mobali au cascade au la ta la ka au la ta pas minayo après relouera vie en tant que un homme. Alors droit na yo sala ke basi misusu tolobi nyoso te basi misusu sikoyo baye ko profiter pe na droit no moni ke basi siko ba changer d'esprit. Au moins les basi so binga poto ko na vraiment ke ki bo moi si sous ezati. Au moins moi ça la ta face. De moi si pena donc la ta pena face à comment pena l'esprit mo neti ga donc to le ba do plus que mobile. Parce que bika ke so sali boye nganda. So ko sali boye 500 mètres. So ko sali boye donc ya otika la récupérer la situation. Monike basi ba yo changer. Alors nga contribution nga na yeko loba na ba ndeko na ngai basi parce que eloko mona loba donc moi ça mobali to salema poto to vivre ensemble. Soto zongi to mona ke na Bible tant nzamba kelaki mutu azalaki ye moko mutu azalaki na bonheur te. Nzambe loko la atalaki mona mutu azalaki na bonheur te pour a créer bonheur. Et pas à Moutou, aïe go salela, aïe go la laisser pongi, azui na kaka na ba côte na ye, aïe go kilela être mongo semblable au ezali bino bande ko na biso basi. Donc c'est-à-dire moi si na mobali baza appelé ba vivre ensemble. Donc bonheur ya mobali ezali e utaka pa mwasi. Ya même au mona ke batama yele ba koma ke ba bini la femme est le repos du guerrier. Bible sou ya romo lobi ke celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Non que une femme qui trouve un bon homme, donc trouve le bonheur. Non, babi. Donc l'homme, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Donc, si on a une femme, elle a dit que, donc moi si, nous avons besoin que moi si, à un sujet à bonheur, pour créer un cahier, pour na bonheur. Alors, eloni, tu as constaté na mboka na biso. Naza mubali, en tant que na yebi ke naza moto yo na lobe nazo lobela mo makambu na sali mo banquête na nga na poser ba question ya omoni leo na ye ko présenter bino suite ya banquête nga na sala ki na ko sola na bino masolo na ye na wana poko na lelo. Alors eza nini eza vraiment na poto vraiment ça ba sujet il faut to lobela donc ça ne va pas la ba couple. Parce que comme ça la sali au moins na ba couple mususu bo bimi bozo mona bango libana na feti. Donc moi si lati kitoko na mobali ba simbani bazo tambola ba yena feti soit bazo bina mais zonga na ndako senti que ça ne va pas. Pourquoi ça ne va pas? Parce que je bona ke bande ko minga basi awa donc bande de to ba yeke que moi ça late sur mobali moi ça mi kitisa kana ndako te. Donc moi si loko la sala kana ya moni pe ke le mususu mobali pas zo sala ta sala moi baisse to chômage. Topeka mobala mwa salaka mais moi si le roi azwaka mbongo na ye ayebi peka ke mbongo salaire na ye plus ba location donc azobanga ne sur le côté la plupart à basi comme ça ou d'ailleurs au sala la plupart à basi à la poto au moins vraiment que basi ala mela mobali na ye atila ye biloko na mesa a servir chéri na ye après chéri ko uta musala et comment moi passe et comment la mère boye bien ba maman. Et comme on a maman lambi biloko, atiki on kuna a cuisine. Papa sogoye, beta moule na yo, zwa biloko na yo la quantité na yo tia na mesa. Mingi kutu, raison balobani, na yebi na quantité o liate, yo mo ka ko se servir. A toi na poto te, intégration te chéri, kene ko se servir. OK. Biloko wana ba maman na biso tango bo sala ka biloko wana mingi boye ba ngote, biloko wana eza ko bebisa couple. Yango na ne na lobai ke ozomona ke bandeko mso bazo tika bazo kende o baza esprit pena teke avant ça moi sina bana ko sola na bana ko encadrer mingi bazo ko kate bazo céder bazo ke koluka bandeko mususu basi na kini. Alors tolia lelo zali ba maman bo meka un peu ko changer ba maman na biso ya poto basi na biso tolinga bidon parce que basa poto boza kitoko. Nga vema na zala so na vandi na tali na bita kitoko na luli na lula moi ça mutu non. So tali vima ke basa poto donc basa poto baza basi. Boza basi mon surtout nga lingaka tango bo ke feti moni vema ke non.
donc ba sere pena ke sere pena beti pena ba marque wana bo beta kana donc tie pena ba couche koti donc bo petit ba sexine bo la takana bo sa kitoko mais problème moko oyo kaka ezo sala bino kaka défaut moi mingi de ba comportement parce que moi si ba sala être moko boya ça être moko boye il faut appeler ça ramte seconde to ba la femme et le repos de guerrier moi ça être moko boye pour nos simba libala no simba mobile no oza mutu moko il faut zala elongi ya koseka parce que na tala même ba visage avant la lobe mission na salima observation ya ba ndeko basi musupe to sala la bango otali vraiment que otali longa mwasi oyo yo mutu ta blanc longa mwasi oyo de mobile na za la problème de mobile la mwasi vraiment c'est la mwasi tout monde mwasi la ta face neti ba soda wa tangwa ya mobutu wana longo ba soda tangwa mobutu ba face wana ba no ute Équateur wana donc moi ça c'est karaté moi sina mobali bazaka dongo bazaka neti kaka do niawu na mpuku na kata ndako bon lokola pe ka ba lobara e mabala pote kufa ate ba vana na bango pona bana mais on senti que ba harmonie zate so ba vani na ndako wa vani na kwa na ye na Facebook na ye azo komela ba mine okuna vai na Facebook ne pe na kwa na ye donc basi basa susu te ndenge ngala lobake basi akala oya ya ba shwaili na kisangani o to bana lobake so mutake kisangani basi babo adobwa ke la mibali maputa donc basi wana basa susu te basi bakoma kaka la libanda na mobali bomondi ba na feti ba ye ba simbani bazo bina mais la kati ya ndako sika problème za la kati ya ndako zo senti ke ba couple za susu te alors bandoka basi eloko suku na ya koyebisa bino comment bokoyi kosala comment tokoyi kosala pona ke biso mibali to vanda mobali alingaka nini ngapesa bino mwa sekimo omondi biso mibali ngane na za mobali tout alingaka propriété eloko liboso nala ya ko réparer ba couple na biso omondi ke soko ye okoti na ndako bimaki okoti na ndako no botali omondi ke ndako eza tout eza bien bakiti sa na place bakiti babongisa carreau bapangosi moi parfait moko boye ya bonne odeur ezo leka na ndako TV ba pousser eza te papa tango vanda boye aki ndako on peut bien en plus de ça maman wa za stratégiste na bike so bike moi papa amela mo loka malili oyeli moi papa loka malili ocheli wana ofungolele moi TV oyebi kutu ke papa lingaka moi émission boye papa lingaka moi boye ocheli papa bandi kotala ndeko na yo za sibina ke papa ya kuti propriété ne ba papa mingi balinga kuti propriété bongo wakati papa na ko bima susu abimi libanda bina ke dake kofana na ngana café non mingi bazo ki mape bazo kenova na ba café parce que yena ndako kuti bordel parce que ça na ba ndako mingi na poto ya basi mingi baza na poto na lobi bino nyo surtout te mais ebele donc on sentit que quand tu n'as pas venant ça ne va pas na obetela longa li solo mo ngala genda kotala ndeko na moko boye to kita tongo to kala ki to bima na komi na 7h na ki na car na kiti na sonner pour la moule ba no beta na ebe yende la sonner boye to soler na téléphone na biono ndongo obenga bo limbisanga na lamour ka siko ngai bo loko lamour mbula bezo beta na kolinga te na tika voiture na chauffeur pour na ba malili tala ba malili ba tout ça ba hiver ba nini na kota na parler na zela rayo sekola na ya na sonner boye rien na sonner boye rien na paiement pena boye 20 minutes na libanda mais na bando pola na sonner ki na benge na téléphone zela na fongola na tala boye ba 25 minutes ndeko aye afongoli poto ndeko zela na mo muke bordel peneza na pala wa to bongisa po okota azongi na ka eva ndanga na zela donc ba 50 minutes na taka ndeko yo bima oto kende na bindeko na ovandi singa bosisi carburant na zo chauffer ba malili tela ka ba car ovanda boye mbule zo kitana na itaka hiver ba malili mbule zo kitana na vanda na car so zo rouler car zo tambola c'est bon mais otem saka car zo chauffer en sur place mais na yo comprendre que pourquoi ndeko boyenga la kota c'est parce que il y avait du bordel chez lui mais est-ce qu'on a mis tourné est-ce que bovandi bina na ndako boke kota bolala bodo ndako boza incapable ke muntu na tongo soka sona kota c'est-à-dire na kati kuna zana eza ndengeni alors ba rebilo ka boye tango to kotina mobile bando kende plainte ya ngwana ngabe na mère bena matro
bon ma mère auto vana na manga pour na balifanto pena do momi mbadonga tika ga ndaku bongo père azole la do totamola donc journée wana père aller là alors maramba boy c'est mobile na kozani seconde et pourtant ngana ebi mobile na za mutu mabete azandumbate mais azoloba makambu oyo et ça que azomona ya mabe et pas ya mwasi na alors bande kwa basi to ba ke eloka makasi ya kovanza mobile sana no propriété na ndako na kozong sa sula beta suli solo moko boy parce que ça makambi to tambulaka na mapoto bandako musunga na koti okoti boy mais mais matro mon tour na me otala que vrai chéri canon mais ndako c'est quoi ça et c'est na bien c'est papa o azaka na ndako azaire na boité mingi bo komala commenter que papa fallait to aider mais ba ko aider mais en plus de cela surtout mingi so to côté siko o ya plus dangereux na sala ka musala bâtiment to kendaka to sala ba misala na kata bandako lonso boko kota bongisi chamba moto mais au moins la chambre mususu ebi ke écoute yo yepo o sala musala mais o tali mbetu boy mais yo moko bi mais mbeto yo bat balala to balala ati ba maman boy ba ke nyoso wana za ko compter parce que mingi lelo boko maka bibali na bisa poto mibali na bisa poto mibali na bisa poto bazaki ba oke isa nduma na kisasa il faut pe botela ka cause na histoire za ba cause wo ba benga ke cause moko lointaine na cause moko ba benga ka cause moko proche oui ça là que mutu aya ko zwa décision to a ko passer na acte parce que ça makamu susu o ezo sala ezo tonda kati na mutu tieko tina mutu aya ko zwa sko esprit akelugelo manda parce que maman oyebi ko si manda kuna yote alors basi na biso poto il faut boyeba ke pour propriété ezaka ya nzoto te propriété esape na kati ya ndako façon de vivre pe na kati ya ndako koyeba ko solo na mbali na yo koyeba ko zala gentil moi ça mutu natala ka même so ke na ba banque ne te va na poto ke na ba banque oke lem su na ba surface moto monaka bato ba chaka wana o ba chaka lem su ba yamba biso o monaka toujours munele donc so ka zala lem su na kei wana alinga yote akobeto sourire mo ka to zaki na poso sombelo wana to monaka o sombi akopeso ma sourire mo boye do azu ya ne cha so sepela na yo mais yo mo yebi azu sepela ne na yo te mais façon wana ya kei wana nga ya mbelio do ya wana pe senga ka façon wana o to mona kana il fallait pe ba mama na biso bozala ona ndako papa tanga zo yebi ke papa zo songa mama lo wana no mo ba maputa mo lata kana soko lo tango wapi mo no lati di puta mo ka be bu o cheta ma deodorate siko mingi bakoma pona soka bimi libanda che deodorate che parfum azuma makuana bungisi elongi na bimi o se pesa bato libanda mais oya yo oyo bovana kana na ndako donc ye fa monaka o se pesa ete donc ayo aka ba odeur moko bolimbisa nga so ndenge nini non ok ba soya liboso mutu liboso oyo ko attirer mubali ata ndenge bolingana ka mubali sa mutu oyo geta mba mo va na ndako fo olinga o séduire mubali na o de temps en temps o se pesa de temps en temps ozo lo bane obeti mo regard mo o moni nga se pela ba bitndele ndeso bazo sola batala na misu na misu mabiso mona moi ça mba bazo sola ondie bazo kana soni ondie bambande benemi o ya taline boye o pa taline boye non mobali na yo il faut talaye moi si na yo il faut talaye donc lelo na ye na kolobela zaka ke na lobela ba mama donc na mise ko ya na kolobela be ba papa mais to ko sangisa ngote si to bota ko sala bongo ba mama boka tate ke ne na lobi boye na lobeli kaka bino mais na ye bi pe pa ya ba papa pe nini to koloba omon donc mama ye ba ngo ke ta papa ye lo ko mususu su na ya loba su deuxième point ya kolamba ko bongisa mesa tango lambi biloko otira na cuisine papa sokaye et ça la rabiso pe papa bien ye okuti moi ça sale le table mama ka mone bano sala na ba Afrique na poto ku vraiment baso basala ngo baza mingi te kaya vraiment zu papa asali papa table adressé table pena boye atie fourchette atie mai boye atie boye abongisi boye ayepe atakutu ya liaki na ye ayo zela papa avant de moi papa boye azo betele masolo lia ko shiro lia ki wa te aza raté lamba se muna yo to soit soka lamba ilo sa tira lo so la ta nzungu wala lo so wala papa yo mo yo servi ba bien intégration lo wa mindele mais boye ba ngo to sa mindele te
biso tokomaka intégration mukolo nini ngana lobango mukolo nini mindele bako s'intégrer pe na culture na biso to bango biso tozala ba culture na biso nibu baya na poto mais pourquoi balata kaka babilamba na bango wana pourquoi balata eza culture na bango au moins to baluba ba garder pe oya bango mais biso surtout biso ba africain mususu yo tolingaka oye intégration tolandaka mindele mais tokolanda bango bien sûr mais toza bango te toza bango te bango baza bango biso toza biso parce que mingi tambo lo ba intégration alors so to comme intégration alors to bala su bino te biso ba papa to pesa sumbonga ni bala to pesa ba doti te intégration parce que mindele ba ya ka famille moi si na famille mobali basangi simbongo ba bala ni parce que bino bolinga intégration li balé si là alors au moins il y a aussi la té et ça va que biso ba papa to lugaka mbongo poto ya to bala bina lolo kola to garder ba coutume là to za obligé to garder ba coutume nyonso tout donc moi il faut ba ko jouer rôle na yo on a mouri na tongo mama yeba ko bongisa mbeto chambre ko ranger biloko bandaka muso okota bosengi ba on sa moi petit bezo okuta ba sili pa mama kuna la kuta muso se linga mais otuna mais vraiment oyo ezanini bon permettre nga photo beta ba masolo parce que ba masolo so to so bombango za masolo le bozo mona ba couple ba ko mulela lela ngaza na mimoko donc libale panzani mubala ke bala ne mwasi mususu to solo lina mama to solo na bi mama quelque part pe na banda ko yebiso ba makambo na yebisa ko ba makambo bilo mususu pe mutu pe aso lela mutu nga banda ko lela ke tala boyebwebe omoni siko nde situation to komi o bondela ka ben na ko bondela ndenge nini mutu sa salibe mais tango ba topesa na conseil boyo kakate boye ba onke mwasi tango nzamba sala mwasi asalaka d'abord mobali après aye ko sala mwasi tango biso to yena ba mboko to linga te ke to mona ke mwasi na mobali to komi même point d'égalité non biso soki mindele ba sala ngo wale za bango mais boye ba ngo na bokoko na biso mobali aza toujours mwasi alandi donc moi ça muto yo abongisaka chambre ezali loko mwasi okoya obongisi chambre na yo papa yi wa kuti bena ba drap kitoko wana o sokoli ba drap kitoko na savon mora bien tout ça o pompe mo ba odeur na chambre ba sapata papa orange ça te que papa du sapata lata akuti sous vêtement maman na kati ozomona non biloko panzana non mama yi ba ko bongisa chambre na yo chambre za kitoko ozu drap kitoko tandi ozu ndako pangusi cuisine na yo bien ozomona donc propriétaire na ndako sala peke pesa papa esengo ba papa musuka ba koloba te ya omoni lelo ngande ko na bino donc na ye na meka koloba makambo e porter ba réparation na couple parce que libala les eloko moko oyo tango bobala ni to tango bovani na ensemble na ndako eza pona le meilleur et le pire to boité mais eza pe pona eumela seko na seko nga sepela ne na mona ndele ba koma koko nazaka na voisin moko koma ko mo tuni ba sala combien to sala 50 ans ya vie d'ensemble eza bien ozomon parce que ce que vandi ba séparation eza bien te ils ont créé ba délinquance c'est pas bana ils ont ba répercussion wana ya ba séparation eza nde bana parce que les autres sont aussi ensemble na papa bokabwani te bango bato oyo bazalaka perdant eza bana parce que yo maman ko zo no mobali mususu papa ko zo no pe mwasi mususu mais ye to bango mingi ke bana oyo ba ange oyo to china mokili ba kosuka ndenge nini éducation na bango ezala ndenge nini est-ce papa to maman na ko ya wala est-ce akolinga bango lokola kolo na bango point d'interrogation to yebite alors pour que to koma wana te yango wana mama yeba komikiti ça mama zala gentil envers mwasi eza tikende to mona basi la poto boza kanda lokola mwasi lo wali ya pilipili wa muke wana waye o babenga mundungu wana jindungu omon donc mwasi akoma kanda mwasi asekaraté mwasi azotala yo mwasi kutaza ko intimider yo papa eza basi musu poto talika elongi bo na yo mongo zo ba ozo mona mingi pe bozo lela o mobala zo linga simba ngai ako simbo ndenge ni oza tendre te parce que même ata pona ko sangana na mwasi bo tout ça esengaka moi tendresse wana moi ça yé moi boyoye obima ko yé moi boye okuti ndako propre okuti cuisine bien okuti ndako chambre ba tanda okiti ofani na canapé ta moi mère a ele o mwana ko moya malili ofandi moi boye
Au moins, moi, chérie, à l'atelier, moi, 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 bien, wana, avant de lieu, na canapé, abando solisa yo, abando segisa yo, et bandi pe ko salope moi bien en autres. Boli misamo mo na pe que tant salope moi bien le bino, ah, ndebe mère, ça pe boye, systématique. Mais tant que moi, ça va kanda be mutu pe azuki mayote. Obi, mubala za logo la mwana. Donc, naïb c'est venu le mubala za logo la mwana. Au moins, mwana soko za la gentil. Obimi, oye la bonbon. Au segisare, au moins, soko moni a okima na makolo la yo. Aoya, oh papa yi, mama yi. Mubala za textuellement neti mwana. Alors, ceux qui osa moi so za la gentil, au solisara yi. Au tournier papa, bonne journée les gars ndengeni tout ça. Au moins que mubali abando ya mingi pana ya chérie tane na kenda yikoko ane simbite azo lele pana yo po balobi que la femme est le repos du guerrier. Donc makambo tout oya monaki wana la journée mona bando ya obetelo masolo abika moi sinanga le bando ko c'est chérie problème ezate ko simbaraka a camarade non pona tungisaka oboyeko et pona sala ka boyeko bando lobelelo et ça le peut moi bien réconforter yo. Au moins ko bando yaka na makolone mais o so yeka na parler ayoka mongo ko tikabe pa. Et surtout, là, comme si on ça papa quand on a aux unes fixe, na yo le fixe, on peut ça gratuit. Au bandit, comme pour ça, pas sur la porte bandit au solo là. 3 heures du temps. Yo vanilla mutunandako. So vanilla mutunandako ndeko na bandeko na base. Ni soleil goes à la 5 minutes, 3 minutes. Yo vanilla mobile no mezo solo na mutu mo 4 heures na téléphone. Mais yebi ça so mutu na mitu na abimana parce que tina les années. Abimanae parce qu'il y a mon makambo bozo sala na poto basi ba nyoso bozo sala na poto bozo mona ke donc ngala mona même basi mususu o mona moi si bina yo otala camarade no bozo mona na moi si bazo sola masolo moi sa mbala baza so mupaya zali mabeto ezala na ba kovanda ba bomba mais o mona na mususu na do azo tela buba na esprit na misu na yo mais question na tout na bon ce que songa na zate. Donc voilà bandeko nanga donc makameze bela ko loba mais tango na biso donc nazaki tango ekei vraiment mingi donc on a ko kende mingi te donc émission na lobby ezali à suivre donc yangwana o ya muke na lobby to continuer deux nango yali donc ba maman boye bakaka ko bongisa mabala ba maman boye ba kozala tendre na mibali moi ça aza créature o ya sekaka moi ça créature apesa ke sengo. Moi, dans la créature, mobile, il y a bisous dans mon oncle. Mobile, il y a un peu de bisous. La bisou, il y a un peu banda. Mobile, il y a un peu sur la parfum. Mobile, il y a un peu de ndaku, pangusi. Mobile, il y a un peu de ndaku, akutaka mesa batandi. Mobile, il y a un peu de chambre, akutaka mbeto. Bon, ça, c'est que tant que là, mobile, pour la chambre, poum, poum. Pour caleçon mo boy sisenga kweye kimiku na soutien longwe kotoyo non soutien na dikola mutuna non donc la commune suka kimi za la vraiment la mabota na biso to kutani très prochainement pour na continuer suite yo donc ba maman bolinga ba papa bomi kiti ça devant papa bola na ba mentalité mindele ote donc bolingo ezala kati na biso tokutani mbala sima na pesi bino tu bambote bandoko tu bozolanda ba numéro na ngeza wana bo s'abonner na chaîne na bino oyo ba masolo ya ndenge na ndenge zali soki ba commentaire ezali bo komela ngai toko solo la vraiment ba oyo bomoni ke na besi bino libaku bo limbisa mezaka bongo tanto ke na l'église passer à terre pour muta bongo la motema donc oyo amoni ke ba kamango ndeni ni mais ameka ko appliquer ngo donc voilà to lingana donc tokutani mbala sima. Bye bye, ciao, au revoir, Toko Solo Laraka. Merci.